gouverneur ya ville Kinshasa ndenge a nilaki alobaki ba militaire IDPS topé ya bandeko mususu ba annulé marche oyo faki sama lelo le 9 pour la raison ya état d'urgence sanitaire oyo ezali na Congo. Mesdames, demoiselles et messieurs, est-ce que marche ya le 9 ezobangisa bato ya FCC to monika na ba réaction soki ezobangisa bango to monaki pe PPRD na Shadari Balasaki marche mususu oyo faki ezala vendredi to moni pe Gentili Ngobila akon anilango to pe akotika ngo. Mesdames, demoiselles et messieurs, totu ko mona invitation ya président Fachi na kati ya Belgique RK kuna tomoni Kabila azali kobanga Kabila aza kolenga yebite président Félix ake Belgique kosala nini na ba COVID-19 oyo to pe ba confinement oyo président Fachi mbala moko invitation na Belgique vu que mboka na biso ezo fêté 60e année ya indépendance ba bengisi président Fachi et par roi Albert na Belgique. Kabila azui liboma, Kabila azui vertige avec que tant monsieur ko za suka na ye ki Josa Malonda za na seni ezande privilège ya FCC, privilège ya Kabila. Le lobby to telema ki lokola congolais to telemi lokola mutu moko congolais telema lokola mutu moko pona kolongola Kabila na pouvoir na biso, mais Kabila zo luka sala magui pona retour na ye. Balobi, abonnez-vous massivement. Kin Elengi TV, Yangonde Makam. Kin Elengi TV. Yannick Wenge, Yonde Makam. Yomotema yoma banzo na ngai. Très bientôt Yannick Wenge. Yannick. Très bientôt Yannick. Très bientôt Yannick Wenge. Yannick Wenge. Émission Bosolo à Congo et Bandi, mesdames, demoiselles et messieurs, Boza et Belé, na monde entier partout, Botala émission, Boza na Bujumbura, Boza na Kenya, Boza na Tanzanie, Bozali na Lubumbashi, Afrique du Sud, Durban, Cape Town, Boza na Kinshasa, Matadi, Lubumbashi, partout, Botala émission, na biso tirete Kimi Ankolo, et Ingela Omabota, Wabino ndeko atona na Kibonzambe, Yannick Wenge. Moto atona kibonzambe na kati ya chaîne na bino bo sepela nango bozali kolinga ngo mingi. Merci beaucoup na confiance boza la Kin Elengi télévision boza partout dans le monde entier. Mesdames, demoiselles et messieurs, tika te Kimi Ankolo engela obanda ko mabino lelo to sola makambo belé kati na émission oyo Bosolo na Congo. Mesdames, demoiselles et messieurs, lelo le 9 déjà mo bangé na marche to et salama parce que nous sommes ici déjà 8h à Johannesburg, l'heure de Johannesburg. Gentili Ngobila, gouverneur ya ville Kinshasa ndenge a nilaki alobaki ba militaire IDPS topé ya bandeko mususu ba annulé marche oyo faki salama lelo le 9 pour la raison ya état d'urgence sanitaire oyo ezali na Congo. Mesdames, demoiselles et messieurs, est-ce que marche ya le 9 ezobangisa bato ya FCC to monika na ba réaction soki ezobangisa bango to monaki pe PPRD na Shadari Balasaki marche mususu oyo faki ezala vendredi to moni pe Gentili Ngobila akon anilango to pe akotika ngo. Mesdames, demoiselles et messieurs, tangu yango il faut totelema peuple congolais telemi lelo na beni marche ya makasi salamaki to moni
jeune babima qui marche contre toujours Rosa Malonda wa kozala na mutu ya seni ya mboka na biso. Mesdames, demoiselles et messieurs, na kati émission oyo ezaka toujours salongo pona kofungola population congolais miso, parce que émission oyo eza émission ya peuple pona peuple congolais. Mesdames, demoiselles et messieurs, Fils Mukoko a télémarqué à lobby a pesi ningisa pona le 9 mars ba congolais ba bima partout ba temela toujours au sar oaza moko ya FCC ndekonaye abala mwasi abala leki ya obeminaku, c'est-à-dire za FCC nde ezozo mboka na biso toujours en otage. Si ningisa na chef de l'État Félix Tshisekedi à dissoudre le Parlement wana alongola na Sénat ekwea, parce que nyonso bazo sala ezaka toujours intérêt ya FCC. Mukoloni ni baza bandeko ba congolais, mukoloni ni ba ko sala pe intérêt ba sala ba plénière pour intérêt ya population. Mesdames, demoiselles et messieurs, quand est-ce que congolais souffrance o ya vivre kanango et kosi ya balobi pondu oyo bama balota malongo lelo ekomi 10 000 francs. Est-ce que makambo bongo soki mboka ezokende bongo, c'est que mboka na biso ezokende na suka balobi le 9 congolais kova na ndako te telema, parce que soki seni lelo ezongi na mboka FCC ezalokola Kabila ndazongi na pouvoir. Donc déjà 2023 il faut to bongisango élection 2023 faut to préparer en haut déjà les lots to zelaté la 2022 to la 2021 pour to la muka. Mesdames, demoiselles et messieurs, tout comme on a ba moto et ibimi et belé sur terrain, ba moto et ibimi belé ba komi ko bengao République de Wewa ba congolais, parce que congolais quand on a ba rubrique on benga République de Ouéa, parce que tout le monde ba moto ya IDPS et bimi o koya mabe journal le 9 balobi eza koyinda makasi, mais la moni bandeko ya PPRD ba komo lo ba toza na République de Ouéa ba bo sani na PPRD ezaki na mituka ko ba che PPRD ba che pena elongi ya Kabila, tout le monde ba moto ya PPRD nana mona ngote na Kinshasa wana congolais alingi kaka muninga na congolais te. Congolais to longola tribalisme o ekoti kati na biso Congo. Tozo sala tribalisme na mboka na biso lelo kodeko euti ko sala tak na est plus de 11 morts bakufi. Tangu yo zo sala tribalisme, tangu yo olingi ndeko na congolais te ozo luka FCC za na mboka na mutu toujours ya seni ya mboka na biso na est wana ba manguna bazokota bazoiba bazoboma bandeko na biso congolais. Mesdames, demoiselles et messieurs, bandeko ba congolais totika un peu distraction au tozala nango. Tango biso tozala ba distraction lelo bandeko na biso bazokufa na Congo. Ba chef coutumier ya Congo bazali ko réclamer minu ya Lumumba bakunda yango na Congo. Lelo 60e année déjà euti ko fêter yango, euti ko lekango ya indépendance ya mboka na biso Congo. Toza na besoin na ba koko baza ba héros national ya mboka na biso. Ba chef coutumier balobi minu ya Lumumba eya kokundama na Congo. Tout le monde lelo ezaki mercredi, tout le monde qui mercredi o euti ko leka la lusha et film jour na Beni pour na ko protester Rosa Malonda likolo ya seni. Tout le monde bandeko ba bimaki police ye beti masasi to police bengani bango. Mesdames, demoiselles et messieurs, toza toujours to fongola misu congolais fongola misu, parce que mboka wana za mboka na biso soki to tiki FCC bazui ba clé, parce que na mnicho na assemblée bango bakangi na Sénat bango bakangi, surtout soki bakangi sous na seni eza lokwa Kabila ndaza na pouvoir. Totu ko mona invitation ya président Fachi na kati ya Belgique RK kuna tomoni Kabila azali kobanga, Kabila aza kolenga yebite président Félix ake Belgique kosala nini na ba COVID-19 oyo topi ba confinement oyo. Président Fachi mbala moko invitation na Belgique, vu que mboka na biso ezo fêter 60e année ya indépendance ba bengisi président Fachi et pas roi Albert na Belgique
Kabila a eu liboma, Kabila a eu vertige avec tant monsieur koza souka na ye parce que Covid-19 coronavirus c'est ça na Belgique kuna mais président Fati aniati kuna li solo ne ko solo parce que biso na Belgique ezaki déjà mutu ngambu muninga ngambu mais le président Fati akekuna ba bengi par invitation à roi Robert Albert je crois et ko souka ndenge nini mesdames demoiselles et messieurs. Fils Mkoka lobby après marche oyo retrouvaille na Kingakati Congolais nyonso faut ko sangana kokota na Kingakati kolongola Kabila za eloko te. Pourquoi Gentini Ngobila a pekisi ba marche wana? Est-ce que marche kozala to marche kozala te? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tozana makambo belé na mboko na biso oyo photo landela. Les gens m'ont bébélé. Le lot de découvrir André Kimbuta a teka zando pas libanais. Mbongo wana teka la zando kinda wapi. Toujours FCC. Le lot ba maman bazo souffrir pas ces zana mboka misale za na Congo te. Zando wana ne eza ba parents ebélé ya Kinshasa oyo ba lesa bana na bango. Na kati ya zando wana. Mususu azana mesa teka na nzela po alesa bana. Bandeko ba Congolais tanga kola laisser les kaki biso zo to fungola misu émission oyo bo solo na Congo et yé pour na ko fungola ba Congolais misu émission ba Congolais pour na ba Congolais to la na annonce oyo ezali pour na ko éveiller population les 9 mutava anda côté parce que ceux qui Gentini Ngobila zo peki ça marche azo banga to la na annonce oyo bongo to zonga pour la suite émission na biso. Peuple congolais, ton avenir est pris en otage, Congolaises et Congolais. 2023 se prépare aujourd'hui. Des élections crédibles, sans contestation, sans crise politique, c'est le souhait de tous. Ensemble, lèvons-nous comme un seul homme contre le choix cavalier, contesté et sans consensus du FCC à la tête de la CENI. L'UDPS s'oppose à toute procédure hasardeuse visant à flouer l'opinion publique. Non à la fond de la population, le peuple roi et doit prendre en main sa destinée. La démocratie véritable égale aussi élection libre, transparente et apaisée. Et cela n'est possible qu'avec une CENI composée des hommes et de femmes intègres à probité morale avérée. Pour dire non à cette ruse du FCC, le parti du Sphinx de Limété et son président intérimaire, Jean-Marc Kabunda Kabound. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs. Nous sommes de retour sur ce plateau. J'espère que cette annonce a fait plaisir à tous les Congolais au Bavandara. Partout dans le monde entier, émission la biso, émission à Congolais, pour les Congolais, un message 2023, il faut qu'on prépare en haut déjà les lots, causer la lobité, causer la ninité, Kolanda Gentini Ngobila parce que message à Gentini Ngobila, tu peux intérêt ya Gentini Ngobila, et ça n'est pas un chef naïe Kabila. Tu es bien habitué suite à Kabila après Vital Kamerhe, ils ont des Kabila zoko ta prison. Tambo mwamba lobby bazo banga CPIT parce que Jean-Pierre Bemba zaki 10 ans CPI on a azali banda da Laurent Gbagbo azalaka na CPI so pe 10 ans so pe combien des années lelo azali banda bango balobi bazo banga CPI so ba koti CPI ba ko bima. Or que Congolais pour ça na ezali André Kimbuta, Joseph Kabila, Zoé Kabila, Jeannette, Obé Minaku, Bakel Ropé dans ces pays parce que intérêt au Bango Bazou qu'on a Congo intérêt poche na Bango. Mesdames, demoiselles et messieurs, Jean-Marc Kaboun estime que la RDC n'est ni l'otage ni la propriété privée d'un groupe individu na Congo. Jean-Marc Kaboun a raison parce que Congo est comme l'Angola bien privé à FCC à Kabila. Président Fatia Zana Moussala Makasi pour la faire faire la décision pour le Congo parce que le ministre Nyon sont basés à Kabila.
ba député presque tout basé à Kabila. Ce qui est Gentini Ngobila zali ko pekisa marche na Congo, eza pour na intérêt ya nani? Parce que marche wana to moni lamuka, to moni IDPS, to moni ba opposition yo se sangani ko lutter contre Jossar Malonda na mutu ya seni mboka na biso, parce que ce qui Jossar Malonda za na seni ezande privilège FCC, privilège ya Kabila. Le lobby to telema ki lokola congolais, to telemi lokola mutu moko congolais, telema lokola mutu moko pona kolongola Kabila na pouvoir na biso. Mais Kabila zo luka sala magui pona retour na ye. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ceux qui t'ont dit qui le quoi, ceux qui coalition FCC cache les amis coalition entre Fachi, tona Kabila biso to yeba ki en côté. Mais tala banda président Fachi avant de tirer la saline. Pourquoi Aza toujours na bakal, Aza toujours na bakal. Oh, ils ont sengaté que à diriger Mboka Malamu, mesdames, demoiselles et messieurs. Donc, comme on a vice-ministre de la santé, accusé titulaire naïe a créé groupe Mokobo et pour détourner Mbongo ya Covid-19 ou Bimaki na kesi à l'État. Donc, ça dit Mboka na biso Congo, Ezaka Mboka et d'autres République de la détournement. Donc, détournement toujours dans Mboka na biso Congo. Congolais tellement tant ou coquille. Congolais kola la suite. Ceux qui koufa la marche, Congolais koufa et belé la marche. Tout le monde ba boma ba militaire IDPS. Tout le monde ba boma ba Rosimo Kendi. Ba boma ba te belé la mboka ba Thérèse Kolo ba kututé, mesdames, demoiselles et messieurs. So tokobanga lisusu nini. Ceux qui n'attendent wa Kabila to banga kité, bon on attend wa Fachi. Les solos à marche ezalaka partout. Ata awa en Afrique ngele. Tout le monde ANC pardon, ils ont le pouvoir, mais ceux qui li kambu ba salaka ba marche na Kinshasa biso salaka ba marche marche ko tumba ba shop, marche ko tumba mituka ba policier ko tumba bango. Ceux qui le ba wewa ba somba wewa ba il est pèse ba bimna na nzela yo congolais so ko lobiki komi république ya wewa ozandoki ya mboka na biso. Parce que tout le monde a na radio Afrique du Sud. Ba militant ANC ba bimaka ko tumba ko zikisa ceux qui peut ba indisi ba étranger ko tumba bango bomona ba imaginer ba tumba ka biso ba étranger na mboka o eza normal bande ko ide pes ko banga te ko la pongite bima na nzela protester contre Jossar Malonda oyo muta FCC mwana bitinda ya Kabila le lobby azana mutu ya seni ya mboka na biso. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, tout le monde Martin Fayoulou a tchénassé. Alors, il y a l'embissi Félix Tshisekedi, il y a chrétien, il y a frère. A Tiki Naye, Makamwa Vérité des Irnes, Lelo, à l'embissi président Fachi. Tobo Salama Mweleka qui passe à Moutoua Sambelaka. Na évité ceux qui a sali bongo, na intérêt à Nani. Ceux qui n'ont intérêt à Moka, ceux qui n'ont intérêt à la population, parce qu'il y a ça. Soldats du peuple, ceux qui ont bon pour l'intérêt de la population, Tobeteli Maboko, soldats du peuple, Martin Fayoulou, Tchanase, Félix Azamasta, Nayo, Bouta Moussika, Boussala, parcours, Boussambé l'église, Moko. C'est ça. Moïse Katumbi na Bemba, na la Mouka Mabalobi, population, faut l'élément, les 9. Aux hommes que Congolais Sangani, pour Bima Libanda. Jossar Malonda kokozala liboso ya seni na bisote parce que soka zawana bomuti ko mbona ki na élection uti ko leka oyo azala ki mo président seni ezaki nani président seni abimisa batu o kutu bazona ba élection te surtout ba député oyo bazwana ba élection te ba yeba solo na pas abimisi mais azaki frère en Christ qui berger. En tout cas, Congolais, ça vous manque toujours côté le Mela. Jossar Malonda Likolo et Seni, Yambo na biso Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans cette émission, il y a un belé. Bosolo à Congo. Émission à Congolais pour les Congolais, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Merci beaucoup la fidélité de Bino, vous avez branché et belé côté l'émission à Bisso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Jean-Pierre Moukendi demande à Félix Tshisekedi à réduire les salaires de Joseph Kabila, estimé plus de 8 millions de dollars,
et afin d'appuyer social ya mboka na biso. Tomoni Jean-Pierre Mukendi asengi na Félix Tshisekedi ba diminuer salaire Joseph Kabila parce que Joseph Kabila a un salaire belé mais population zo souffrir mapa zo mata fufu kolobate pondu kolobate mboka na biso passe ça toujours passe mais Joseph Kabila a un salaire plus de 8 millions de dollars. En tout cas, les Congolais, tout le monde côté Balobi, émission spéciale, le 9 juillet, marche, na marche, les gens qui ont Gentini Ngobilata, c'est l'oroté. Gentini Ngobila lobi à Kokanga, Jean-Marc Abundenga zo tinda IDPS Bimalibanda. Gentini Ngobiloza nani na mboka la biso, boma batu, yo Gentini Ngobila. Leçon nini ko pesa ba Congolais na mboka la biso Congo. Mesdames, demoiselles et messieurs. Toza toujours na kati émission oyo, toza na tokobanda kolobela makambo belé. Oyo toujours etali mboka na biso Congo. Tokobanda kolobela ngo na kati émission oyo bosolo ya Congo, mesdames, demoiselles et messieurs. Toujours tout le monde qui na béni, batelemi lelo félicitations ba Congolais so ba opposant tout bozaka na béni. Merci ndeke botelemi et sali kitoko. Tozala bomoko Congolais fazala bomoko potozongisa pouvoir na maboko ya population Congolais fazala bomoko. Félicitations na l'état la justice congolais bakangi muto abimisaki ba drapeau ya République du Kivu. Muto alingaka balkaniser mboka na biso. Un papa a créé ba drapeau pour na kokabola Kivu ya mboka na biso Congo. Lelo a arrêté. Merci beaucoup na justice congolaise na musala kitoko ezo salama parce que congolais ko vandaka boité aux zubulu moko boy. Pour na kabola Congo abi ennemi ya congolais ezaka congolais. Toluka ba Rwandais te toluka ba Talibanda te. Ennemi ya congolais ezaka congolais. Merci beaucoup parce que vous avez belé kotala. Émission Oyo, Bosolo na Congo, émission Salem pour la Bino, pour na ba Congolais, en tout cas, Congolais, Kokangami soute Congolais, Kola la tête, Téléma toujours, pour te récupérer Mboka la Bino. Et ça, wa Bino, soldat du peuple, Yannick Wenge, Moto, Atonda na Kati na Kibonzambe, Tikete Kimia, Yakolo, et Ingela Obanda, Kouma Bino, Bozarake Belé, Kota la émission la Biso. Merci beaucoup, na Papa John Israël, Pastor John Israël, Balobi, balobaki éveil patriotique avec impact na idéologie et c'est côté déjà tout le monde banzembu nango ebimi en tout cas les ça l'impact na Paris pe mokili mobimba na fo de site kutu kolobate makamboza kitoko pasteur continuer toujours bongo balobi la lutte continue. Merci beaucoup. Moussalo sala ezo yebana vraiment partout dans le monde entier. Merci beaucoup bozaki belé kota la émission la bino nga bino Yannick Wenge na na songo yako solola makambu ya mboka na plateau na biso émission na biso na tozaki vraiment les songo ko ba bozaki belé ota biso numéro na biso zale wana boko ko pesa ba sujet boko ko pesa ba onyo so bozana ngo toko lobelango na kati ya émission na biso bosolo ya Congo tikete kimia kolo eingela o mabota mabila. Wenge, Yannick, très bientôt Yannick, Wenge. Yannick, oui.